ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Na bande kotou ya ABC One, ticket zabi apambolabino, merci na maman Chantal Ayawo, également na papa Osé, que Dieu vous bénisse. Comme vous le remarquez, je suis ici derrière moi, Bozomona, vraiment Bandako Ezali. Mais nous sommes toujours à Kinshasa, où Ezali, capitale de la République démocratique du Congo. Précisément à Wana quartier Ngamanzo, na commune ya Maluku. Ici, plutôt hier, ko sololana bandeko ya awa toyeba comment mode de vie est passaka na katikati na ici. Sans plus tarder, je vais aller rapidement na sololana bandeko nanga awa bozo remarquer. Voilà, merci. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani atoza pipe yonani. Bon, nazali comme nangai d'abord ezali Louere Ntoto David. Nazali chef de localité na Katia quartier Ngamanzo, commune de Maluku. D'accord papa David to sepeli parce que tu couteni vraiment yoza chef de localité à Wanakati ya commune ya na quartier Ngamanzo, hein, commune ya Maluku. Alors tu habites comment, quelles sont les difficultés ils ont na katikati na ici parce que toujours il y a toujours mon un peu ils a nouvelle cité hein quand il y a pas longtemps hein? Oui batu ba umeli kokota wate mais ezali mboka ya kala. Bon talaka ke non mboka eza ko développer hein mokolo na mokolo makamiza ko kenende. Kalezala na nini awa? Bon, ils allaient d'abord village. Ils allaient village. Ils allaient site y a pas pêcheur. Ils allaient village mais ba pêcheur ne ba tu ba fongo li place oyo. Mais na moment oyo ba tu peux ba côté belé moi ba langue peut compter di belé bon ba tu peux moi misala pe bani kokota. Ce qui veut dire que ici oyo ils ont beaucoup plus ba pêcheur ndé ba zofan na ba famille na bango. Oui oui ba pêcheur penzande. Oui, ti lelo ba pêcheur pe bazali mingi na kata mboka oyo. Bon. Voilà, merci beaucoup papa David de Yebisa Biso étant que moko ya mokonzi ya village oyo Ngamanzo. Ba difficulté vraiment ezanini. Bon, merci na parole au Pessingai. Biso na kati ya Ngamanzo wa difficulté o eza ko tungisa bo moina biso eza likambo ya lotiliki. Tozali vraiment en tout cas na problème ya lotiliki eza ko pesa biso passe. To meki ko sala ba démarche tout ça borti na commune et pas ya brokome c'est pas za ko sala pona biso. Nani Mpiana, papi Mpiana. Papi Mpiana za ko sala za ko bunda pona mboka na biso Ngamanzo pe kipoko tozwa kuko. Et là, on a une difficulté makasi. Puis hôpital penza ya malamu penza ya santé na biso ezati. Voilà. N'avez que l'homme du terrain parce qu'il binga bien papa bourgmestre papier piana to bien encore les technocrates. Na oyebi ndenge na lobela ka yebi papa na zo tala ba zoyeba azoyeba que c'est Jimmy Boyembe qui parle. Papa, au bois Rami sous côté, tu as évité, mais je crois que Azolanda Biso, tu routines de l'épée dans le texto, tu routines de moi image à Rotala Yango dans le téléphone. Alors, mais au lobby, pour il y a santé, il y a hôpitaux, c'est-à-dire, surtout, besoin d'insécurité sanitaire, n'est-ce pas? Oui, oui. Vraiment, en tout cas, papa, tu as souffrir ma casse. Biso, tu as senga que na gouvernement batala biso likambo oyo ya santé na biso awa donc biso ko déplacer na biso awa ceux qui montent à Beliawa direct kaka centre ville ou soit Tokei Maluku yango tozo senga ke non biso to sengeli to zwa centre moko ya malamu awa ba docteur bazala sur place pour na état ya santé na biso. Est-ce que bon entrepreneur capé ba démarche monsieur auprès de qui parce que monsieur Zakabolobi to ça qui va démarche mais bo pesa ka nani est-ce que na ndenge nini? Bon, to salaki mission pendant biso pour na makam hôpital na banzi contrat na biso to salaka na papa Ledia. Tango bango ba yaki awa boye pona ko démarrer misala wana to yokana ki pona likambo ya courant pe likambo bana ya mboka oyo ba mi se retrouver na misala. Pour awa misala kaka pêche mais biso to moni que non na vie à pêche vraiment en tout cas to se sortir te. Il faut ba accompagner kota na kati ya quartier Ngamanzo pour que bana na biso ba mi se retrouver na misala. Pe hôpital pe courant et là on a besoin de ça ya mutu ya ngo. Mais bon sécurité pour na kotanga ya bana bosala ka ndenge nini est-ce que bana bazape bazotanga na fonction ya bien ba école les bien ba privé est-ce que ça bon peut que yo papa David Yoza chef de localité. Oui ba école les ali toza na Ngamanzo Ngamanzo ezali tozali pe na ya ezali à l'état
et puis toza pe na école catholique ezali toza na CPK ezali toza na privé moko pe awa les pipons ezali bana vraiment pona kotanga bana batotanga na bango sans problème. Mais moi, quand on vous a cher ma casse pour ce talima vie à côté, est-ce que bazo tumbabino ba parents benengeni? Bon, pour la likamo ya mbongo ya ba minerval wana bo yo moko tala kaka ndenge biso za kokende. Donc ezali kaka bongo kaka soki ba che minerval kaka to buna buna kaka ndenge wana ndenge yo moko yebi tozo buna kaka ndenge wana tozo futa pe moke moke bana bazo tanga pe ka bongo. D'accord, merci beaucoup la pesimbote mingi na papa la biso Jenny Diena Kwiza et papa Jenny et na maman Hortensia ndama pambola bino pe bandeko ya Paris. Donc vraiment voilà. To profiter pe aux ali pe kaka mon konza localité sikoyo na secteur na yo oyo. Est-ce que insécurité pesali subanu ba ko binga ba kuluna ba ujana est-ce que yo et pas na biso tozana ba kuluna te ujana tozana ngote vraiment en tout cas pour la sécurité ba gens en service bazo sala mosala bango correct vraiment en tout cas tozana problème te kuluna yebani donc awa toyo kaka na sango kaka boka kana na molia ko le côté biso awa toza vraiment en tout cas 5 sur 5. Donc papi pia naza ko sala mosala na ye na kati ya commune na ye pe na kati ya quartier Ngamanzo vraiment en tout cas toza kimia problème ko ezate. D'accord, merci mais na moni pe to me kono so na ba jeune pe ouais na moni ndeko na ngai et pardon ko pour ça muke boye pour ça na muke voilà donc to me kono pour so bonjour papa na ngai. Bonjour. Yiboza moko ya Ngamanzo. En tout cas vous m'a descendu Ngamanzo. Descendant Ngamanzo. Oui oui. Comment là? Comment on a Gelor, moi na papa ntoto toujours. Ah moi pas David. Oui. Ah papa Gelor to monio na éviter to ko ka babi pare. Babi awa koluna na éviter yota que jeune. Poni. Wana eza masonge. Biso awa to lala ka biloko tika libanda bilamba na libanda kutu poko la no pe libanda. To yibi makamba kuluna do ko anga kutu ndemi anga kuluna te. Na yibi yango tina mwandi bakata pe mutu disheti te oh bona to makamba kuluna watana bakosi. Alors dites-nous un peu na katanga manzo awa na commune na Maluku ba difficulté ni ezalaka yo tant que jeune évoluer awa je crois que au botemi koto yo na habité sur botemi koto aux évoluer koto yo et quelles sont les difficultés au kuta nango beaucoup plus. En tout cas vraiment difficulté to za nango awa premièrement ezali kamba courant deuxièmement papa lobaki likamba hôpital transport donc kaka wana kaka. Parce que bosa randeni pour robimande ci centre ville kuna bokena centre ville bosa randeni. En tout cas pour notre transport tozana ba transport o elungwaka awa Maluku Pascal Bitabi toza pe na arena biso moko personnel justement so comme na route mokali opusani mali boso mukie o bazo bela sele equipe ko Ngamanzo kinkole mikondo donc arena biso unique et ça wana na Pascal alors kokota wana camion wana et c'est pasaka le souti toujours kaka na Ngamanzo et baluki directement ezongi. Voilà, merci beaucoup directement Ezongi le frère Gelo. Alors bon Italie makamunde c'est y a activité misala il y a première nécessité hein misala mike pour permettre évolution il y a secteur. Est-ce que bino awa izandengeni? Bon en tout cas vous m'a pona problème au le bana ezalaki donc to koli na vie moko boye awa ezalaki place moko ezalaki place ba pêcheur. Ezalaki si tu as pêché, mon bout à droit, on uniquement pour pêcher. Du fait que il a qui n'amboie bateau. Et bateau a évolué kobota, mboke komi muneni. Yango hôtel de ville Rayaki a moni, n'enga pesa qui permission mutna mutu aleka atonga asala ya posana. Difficulté na biso ezanini. Todo tamula mika na pêche. Pêche. Tout monde awa leja atongi, tout monde na ngamu na likolo kuna Congo fiti prochainement tout le monde ngopé. Donc to za awa misa do permettre ti compagnie la Camille Bali, de battre Baleki. Donc, moi, je vais s'en sortir et ça. Donc, je vais moi qui suis en Barosunga, parce que la compagnie, je vais moi pas au travail. D'accord, merci, je crois. Bakonzi Bazoyoka. Namoni pe papa nanga pe aye bonjour papa nanga. Bonjour papa. Kombo nani yo pe nani na katikati na village. Kombo nangai papa fidèle Kupila Lungungu. Mais oba yebelinga na Ngamanzo chef Napoléon. Chef Napoléon. Donc nazali membre na kati ya quartier ya Ngamanzo. Noël Boyemi wana Napoléon Bonaparte te.
Ah oui, Napoléon Bonaparte. Oui, oui, ngai komo nanga penda Napoléon Bonaparte. Voilà, je crois que j'avais raison. Merci beaucoup, papa Napoléon. Et vous allez mourir à Bakambi, il y a 4 villages. Oui, vraiment, naza Mokambi. Nazalaki vraiment localité, local la chef ntoto nenga lobby. Seconde na mati na commune quartier, membre ya quartier, un enquêteur na kati ya quartier Ngamonjo. D'accord. Alors, il s'est bien le roi de Zanabino, peut-être Mbela Nabino, c'est ce qu'on dit à Lingala, Mbela Nabino, je crois, peut-être lobby ou le lendemain, on a fait, parce que les cas c'est vrai, tout ça, difficulté. Mais est-ce que quelque part, vous souffrez de la construction, la plupart des maisons sont construites en tôle, mais pourquoi ça? Vraiment, eza bongo, ce que moi ndenge to lobby possibilité za momuke, yango tozo bandana nous na batol. Alors temps en temps to évoluer kaka to kotonga ba matériaux durables. Nde yango wana papa soso liaka oyo kokina na mungongo na ye. Na sepeli mingi komona ndenge bozo tambola boy kozwa ka information. Premièrement ndenge tamboli na mboka ezali. Et vous avez confirmé le papa David a lui que na papa nanga gelo que côté boza benda bomelarama ya pi donc 100 kolona 100 nene a tout tandi lamba na singa 4 jours bon il va bangote biso na mboko na biso bakuluna bazate soki bakuluna bazali mbele déjà to komona pasi mi ozobanga papa toto te yangwana ndo ozo te papa toto yena ngai tozane sika moko hein yaza localité ngana quartier donc soki localité azui rapport akoya nango na quartier lokola papi piana na biso mokonzi na biso azokamba komina maluku biso na komina biso maluku vraiment bakuluna bazate to yoko kana ba komina mususu nde kuna boye babomaki bazokisaki tozana sécurité a on a ya libongo bazali. Donc vraiment, biso kota kuluna koko longolango. Mais tout le monde quelque part il y a des soldats tout au long peut-être bazala kana rota mai. Est-ce que vous avez un mode dérangement que bas soldats il y a frontière maritime ba déranger rabino koto basala rabino ba mer armée non. Te bas soldats na biso na bango to yebani. Ba yebi ke couloir na biso ndenge mwana wuto ko yebisa bino wa est-ce que ba pêcheur biso to sala ka pêche. Bas soldats wana baza kuna ba yebi ke oza village ya ba pêcheur. Donc ils ont la 0 heure, ils ont la 1 heure, 2 heures, Zwaka inayo, Zwakinayo, Beli nayo, Kenda Musala nayo, bako déranger yote. Donc ok au fongoli boîte nayo, ok no Musala. Mais ce que les beaucoup tarana, vous n'avez pas peur de beaucoup tanama niama moko bona mai n'habité. Comment vous faites ça? Oh, vraiment pêcher ce gars moni niama. Comme a okufaka. Vous en a kisi hein? Te kisi zate. Na lichette na musiki. Na ko tuba ya okufa na ye. Aza niama. C'est le mot sauvage. Te ça sauvage aza nyama soki na juillet na oboma ye ezalanga moko lokola nga moko lobi na rataki nyama nyama donc chimbrikiti akoyi na mai donc na 1 heure na raté ye maman chatala yao bozoka na 1 heure na fleuve mais il y a pas de lumière nani boluka ka ndenge ni OK ndena ba torche tozana ba torche donc ba torche to lati na motu na zokende no komona o nyama na kona wana penza zokende na landie tout na tout bien na beti mbeli donc nous aucun de bien vraiment donc pêcheur mais beaucoup t'entends pas vague non non bon ce que mon pépé zali donc il faut na kanga boatu na vandi na kangi boatu na fandi ti mon pépé sili na semisi boatu kuna na matiti na fandi na ngai na sable na vandi na ngai ti mon pépé sili ndena continuer kokende ce qui peut boatu na ngai zo permettre na mon pépé wala na kati na kenanga. Prochainement, donc voilà, merci beaucoup. Papa David. Papa David, admettons ce qu'il faut lancer un appel, peut-être Liban bazo na biso yoko préféré nini ba installer à wana village Oyongamanzo pour le développement ya secteur oyo parce que cause appel parce que émission oyo il est carapé non seulement en Kinshasa il est carapé na YouTube kuna na IBC1 c'est carapé ba kotalo pe na poto ba bagate tazo secteur oyo toko kusungango na ebité ça dépend nzamba zana makamne ndenga salaka alors nini ko pour le développement ya secteur oyo. Merci la parole. Pour Nangai, étant que chef de localité, oyo mpiana tiena kati ya quartier Ngamanzo, ngai na sengeli bisonde to sengeli eloko ya mutu ezali courant.
et loko ya mutu ezali courant mai tozana ngo tozana ba onje ba chebiso ba mai toza ko mela mai ya foko ya foko pene ya robinet ezali toza ko mela mai vraiment sans problème na biso toza problème kaka ya lo tiliki tozana loko mosusu te veut dire tozana souci kaka lo tiliki pe hôpital ya monene. Wana pasa ba hôpital ndi tomona na koto ya marché de la liberté wana ya muto modi kembe biso tozana bosenga ya hôpital na courant mais eloko mutu ya neza courant po makamo nyonso tu wana ekoya sima eloko eko développer mboka ezali courant biso toza ko souffrir awa parce que ceux qui courant eza awa to mona ba boulangerie rozala ba mini ba biloko mike ba entreprise roya eko kote belé à part courant en tout cas moyen to développer penza isate toza bloqué toza na biloko ebele awa na banda kuningo zo mona ndengo zo mona ba 5 o ba manza no to benga ngo 555 po ndenge kaka enquêteur awuti koloba donc to uti musika to uti vraiment na mboko ningo zo mona boye to uti musika soki to bike to kota na mozindo ya mboka o ndenge to bandeli oui to bano nyoso to boti bango kaka awa ba o nyoso tu wana to boti bango kaka awa na kaka ba gelor bango nyoso tu bada bana ba botami awa et puis histoire ya mboka o ndenge to bandeli yango vraiment to bandi di boso na bandako ba plaquage to longa na ba plaquage to ko kuma na bandako ya CC c'est-à-dire donc bandele bandele veut dire quoi mandala là ezali ba eza sous forme ya mandala la eza kana zama basala ngo pe masanga bon to yo koma na étape wana to longo étape wana to koma na ba brique adope to longo ba brique adope ale yango mo to koma na ba 55 pour possibilité za penza te pour misala ezate yango wana omoni to koma ba 55 après ba 55 wana nde a monto wa na ma possibilité aluki moya bani ko beta ma brique na epe muke pour aluka moya ko s'organiser programme ya libota na ye. D'accord, merci. Je crois que tu as commis vraiment Nasuka. Tu peux seulement lire le bamoko pour nous clôturer avant de souka ça papa. Gelor au gros le banini le bamoko ya suka parce que tu clôturer c'est quoi. Bon, en tout cas merci vraiment le basuka ezaka ka ba konzi de kola papier mpiana. Donc ameka ko la solution pour na mboka onga manzo pour na likambo ya courant donc souci na biso likambo courant hôpital na un problème te hôpital da ko bela boye a rokenaye soit na kimpoko a vu traitement okene bobo courant au semi congélateur et au sala nini na makala et au sala mabongo te donc on a bosenga courant parce que courant nde pesa bana ba jeune makasi ya ko luka position congélateur au sala ndaku moi ventilateur et sala to zana ba période mususu a soki mulungi ama to la ndaku ezati c'est que nini a pe mulungi za makasi to zana ba temps to zana ba saison na biso to le kwa bino kwa centre vite betufu meleki bano fandi awo mo banzinzawa bano fandi oki sur la toilette na kokina zo manga na leba pour manga na bwaki awa okomona dans nzimoko ti tozabe na bangunya malaria le kwa bino ti to na bangunya naturel donc on a zo ka mutu le bine pampa ayoki yo akei ça va c'est ça le problème donc mais na c'est pas makasi o maman Chantal pas awana d'accord ma c'est pour le bas maman Chantal là que pas maman Chantal bien maman Chantal bonjour. Bonjour papa. Yo taki mama o golo balini pona yekimpoko la bis pardon ya ngamanzo. Papa biso pona ngamanzo tozana souci makasi tozali kolela mingi pona likamba courant. Likamba courant bana moye batambola beko tambola ezozala bango mais soki courant ezali bakoki batambola te po akovanda télévision na ye bana tonga uti l'école ya vandi na ye ale na ye avandi yazo sepela na ye kaka. Mais courant ezali te omoni ke mwana ko bimama distraction akinde ko sakana kuna oyoka kuna mama e bitumba oyoka boye mama e babeti ngai bo omoni ke izo simbati. Merci beaucoup maman. Non oui papa David. Question en fait chuter. Est-ce que taux de natalité ya bana ko bota mingi ba jeune fille est-ce que apesa remarquable par rapport ya mode de vie? Bon bana penza ya ko bota penza vraiment bazo bota penza te hein. Bana pa bazo linga ka mingi batanga vraiment bana na biso vraiment bazo kene na pona likama kotanga vraiment aussi ya yo pona éducation na ende nazo mona bon siko ba misisi wana ne to va na kata mboka tozo mona vraiment en tout cas bana bazo ko linga penza kotanga ma l'école makasi côté bonga pour la chef te oyo sale mandi ngona biso zoloba. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Papa Mouyasuka, moi, vous avez 30 secondes. Merci, papa. Ngana ko sepela mingi. Na maloba papa ndenga balobi courrier ya na mabele oyo poto sepela biso banso. Bino pe bozana likolo ngana ko souhaiter boya pe bosoma mapango awa. Tango bozo soma mapango omoni donc omoni
ndenge bozoya kotala biso boye ekozala malamu osombi gra lupangu otongi mwa ekole bana tout console ekozala malamu buka Thérèse la combien bon awa Thérèse ba Thérèse a différent papa ba ngaza na moi $1500 nanga 1500 ba yeto kateli ndambo Thérèse maman Chantal te reçoit par retour soko lingi ya munene pe eza na ba $7000 ali $7000 to débattre suka ba 6000 ba 5500 au terrain d'accord susi na ngande yango wana boya bosoma mapango bino na biso to mona pasi oyo kaka ezate ndeko fandika na centre ville okoyeba makambo mingi te bo souffrir alors voiture kotakawa tala babalaba les ali d'accord merci beaucoup enquêteur to zonga le prochainement to komina suka ba poza o bakisa so na autre bi neto ko bakisa ko bakisa na ko bakisa pona ko pesa na no brukumestre na biso ya commune na biso mpiana na bord mbote na mosala malamu ya zo sala pona commune ya Maluku vraiment na ba gens surtout ya commune de pesi bango vraiment en tout cas merci pour baza ko bunda pona commune et kene diboso. Merci. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez compris, détailler les difficultés au Iza-Awanakati ya quartier Nabiso Ngamanzo, na commune ya Maluku. Tika je crois, Bakondi Bayoki, Libanda pe, comprendre, ndenge Oyoki, n'importe il y a longtemps, Talanenge Awa, Biso, tous vivra dans 655, c'est vrai, mais avec le temps, Dieu est dans. Merci beaucoup na Joël Konago qui était derrière la caméra na montage ya Fali Matoko nzabe a Pambola Yesekazali merci na Noël Boyembe na Orléans merci également na maman Apika Pinga la couturière au na France Benzama Pambola également na papa Jenny Diena Puiza na maman Hortensia Zama Pambola binoska vous allez binoto zo na biso igetmo comment je n'ai pas oublié hein na Crey bandeko nyonso na pespe maman Sephora au Ngani ya gelor maman se fera bien que na monio na noté mais na mono kaka. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Ciao. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.